balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafiguendo. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raph Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raph Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc a mutanzalate. En tout cas félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo promo Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir
Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Nguindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Nguindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Nguindu. Congo Promo. What a plus, what a nabi boss là. Igela coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales. Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Ok, bonjour, beau tard de Batutu, Balinga Normi, mais autrement dit appelé États-Unis, la réserve de l'éternel. Nazongi lisusu kande bolo wa solo on a vu que ba fanatique nanga balela ki ma trop na omi ozomona na te na omi obungi no na omi obunga te babi oye bomba mara yango neza cher quoi. Donc rien à dire, rien à commenter quand on est sarabino bafani tu yanga ya Congo Promo avec Raf Nguindu mo boss donc on est na lobana bino nga jamais na rolongwa et pas Raf Nguindu nde masolo ezalara talara lelo na omi mido akiti na kiti bena na force na uti bena likolo ne ya balu balona kiti avant de ma démission na pesa na mbote na bato balanda nga partout na bato batala nga partout et liboso na bandano na boss na nga Raf Nguindu balobi Raf Nguindu mo boss nga na benga ke mo boss na nga moko dans son offre na mo boss na ngamo do Raf Nguindu za boss na ngamo wazala raso na vandi boy moi 150 moi 200 moi 300 ezanga raté. Merci beaucoup na boss Raf Nguindu famille Nguindu mobimba na pesi bino ba bonjour place bozali na pesi bonjour bongo na yedo muzamba Manix Tupuki en direct de London Cash Money na pesi bonjour bongo na papa Midon Nestor Bijou Pongo Junior Midon Rosette Midon pourquoi pas Narlance famille na tout na Gombe na pesi bino vraiment ba na Gombe nyonso na pesi bino ba bonjour place bozana ozanga te kopesa mbote balobiso bomona Normi Midon a telemi makasi boye eza pharmacie Blanchard Ngoma depuis Paris donc wana pena mutazo bunda ponga na zala donc ersi nanga azongini na place boyo capacité donc bino so boforamati yazo fongama donc le lot vraiment invité nanga lelo na bino Rodrigue Kadima donc babiyende messieurs les paroliers donc biso apa na biso de la vérité pas nanga a émission nanga follow ba vérité ponga linga nanga mutabomba rati donc aba bakangio te micro za pona yo mutupena lo ba vérité na micro nanga ya lelo donc na sengi batu tout obolukanga partout bolukanga sur place bolukanga te na ebisaka bino bo abonner bo continuer toujours ko abonner ka site nanga o na sala Congo Promo bo continuer ko abonner ba tout bolela Normi Midon so boli bo mona ba œuvre ya Normi bo betaka na Congo Promo na site nanga na sala lens pa Raf Nguindu so bo moninga pe na Congo Promo te bo landinga na RTVS 1 balobi la réserve bo mona nga kuna émission nanga la réserve donc elle est chaque jour kuna eza émission moko toza na batu tout tozo yamba biloko nyonso ezokota les socio-culturels tozo yamba biloko nyonso ezokota ba pasteur ba docteur ba nani oza na poso ça la publicité marambutu ezoleka na RTVS donc son pic tade no yamba invité nanga plutôt ya mkola lelo no moni bona sima caméra so bo mona bilila bien boy décrit c'est nimi papa na Brandon bon moi mayele moi na ebino te Brandon wana peut cadeau ni no pesa ba senga déjà à distinguer qui na école mais nazo bongisa cadeau ni no pesa wana mona ya décrit c'est réalisateur nanga ya mkola lelo nazanga pete ko pesa mbote na batu wana moni bongo Sele Manzombi venanga Sele Manzombi sika na kena romo kitsa mutema na mela champagne amela dembo na moni bongo batebele ba Serge Tata ki bokolo ba Paulo Tulu les sénateurs bozaza vraiment ebele ya makasi doso na mini mando tanga jojo ngonda te avantage maman Monique maman sociale dona Monica donc boza vraiment ebele na komi vraiment na pembeli na kota invité nanga parce que to solo la to beta mama solo to mona raza ki na fa et c'est moi tant ebele ba yoka na na Fabrice apesa e banzembo apesa batu ebele banzembo ba fali pupa ba marambe ebele mais ye moko tout e bati lo nini lo pena nini donc bo zapete bo zala wana vraiment bo yoka ne Rodrigue as opesa la biso na micro na biso ya mokola lelo donc nazo benga déjà invité nanga
à côté déjà hein pour mon invité là donc minga rolobezati kuna balala a ndi masolo OK ye wana vraiment azokota deux jets aux années vraiment nzambe boni kitoko kuna zoeza ki moi pas si boeza ki nino te ba contre temps raye. Merci beaucoup tous années déjà na plateau bo zapé te bo changer te todo continuer masolo na biso ndi masolo a biezala kuna na bada ya balala basi là déjà to tsala ka misatu. Merci beaucoup toko vana biso. OK, merci beaucoup Rodrigue. Lelo na yembio na plateau nanga. Site na biso etala mara vraiment partout. Congo promo ya rafini nous. Donc bate belé ba otalo ba musicien belé bozana na bango ba otalo ba olanda yo. Rodrigue mais qu'un peu expliquer biso parcours na yo nano. Afa to kota na masolo no na zana. Ouais, na congolais, na mona matete. Na koli na matete. Na stangi banchiki kuna, na salima mtu kuna. Après naza to bani pe la musique nezalaka na ba master na ba Ibrator contre-maître oui na ba Fabrice na ba Omba na ba Mr Tout ba Yasser Arafat ba Thierry Megler ba Prince Jai ba Strong Jonathan Strong Mutombo. Voilà, tout le monde la musique ensemble, sauf que bon après bah dessin au kabonamo muke au moninga trop chic, dans nos classes au moni l'air wana takaka. Mais les lots que ce total bien, aux qui vraiment ce qui les lots que yeba na ko lo bate ko yeba po aux qui da yeba na ki. Mais aux qui to bande ko mono aux qui côté mingi ya Fabrice. Preuve est que le jour Fabrice a rebêté deuxième production et a présenté une conférence de presse à Sala qui met de autant tout le monde que Rodrigue besoin sur Fabrice té mes attentes beaucoup bonnes ce qui Fabrice mais là qui bon mais belle bima wana ça qui tient quoi TTT on a lobby na PC examen to ça ba master to banandu le presque ba moment moko mais ba dessert qui partager nga parolier en fait nde wanza. Ça est bien fait. Bonjour. Bonjour. Je pense que Bakoni na biso comment déjà. Nous avons besoin de Bakoni na biso. Bali bosuno mona yao. Papa, ngaso na uti poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutoma. Bandi marate za ba ya famille. Mais na civil service andi marate andimi bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu bula kote wana. Uzana iloko dingu tinda na Afrique. Toa wana Congo na Kisasa. Nikuna yazo ngumba mako kukena na yoko stratite. Service agence pas comme les autres. Makabola badon wakeboy ba msuba keboy. Ngai na préféraki na comprenait que don ngeza ko saba nzembo. Avec plus parolier. Alors, le roi Tokoli ensemble, c'est tout à fait naturel que nous allons payer moi trop na Fabregas parce que toi qui ba mista Tokoli sikamoko et puis popé na yo simba qui ba wenge ba ni tu vois après ça li. Même la liboso nga na surpris ko ka Fabrice patangela musique parce que no yeba ki na ndenga yoka. Nenge yale andolo ba ke Fabrice atangela ngoti ni mutalaki sa Fabrice musique mais pas non yoka ke Fabrice botanga na ye bosala musique ensemble na Fabrice est-ce que eza yale mutalaki sa to atanga ki pe le roi bino. Te na habité to tanga ne musique. To tanga ka ba classe ordinaire. Ndé ba to akenda yala une électricité, nga na biochimie, omoni mais ba mettre na biso na champ. Ezaki nono fuji na Ibrator wana ba mettre na Omba bon on bagi avancer bon ba ebe ko emba koleka ba tout déjà na ba tirer Megler moni bon bagi derrière ba mettre après les autres c'était un peu ebi kaka misuba un peu likolo misupe ba na se bazo travailler quoi. Bon excuse na monde ngo ya musique ndingo komaka parolier to moni pe ba te belé ndeti Ferlis Oise kwa zaki pe parolier nde bokoma banzimo wana. Ezaka ba pesa rabino ba mbongo do ba somba to ba lobaka défi sanga après savoir aux mbongo après ce qui nzembo simbi. Oye koma ke l'air que comme que Rodrigue par exemple Rodrigue na faire rigola so ba beba neza po faire a defa ki nini. Po wana na biki eza métier na yo. Jamais ko défi sango po mutu po ko défi sa beti musique simbi tabino piaté. Et comment peut déjà? Ouais, mbala justement moni
cop oyo qui parolier on ndeko tunga fait na sananga le roi bango na luka na pena ke ba test na ba mouvement na kuma pe le roi bango po ya moi demi malheur na benga moi demi malheur parce que règle non sous exception bazar na benga moi demi malheur parce que ça ba oyo to ça makambo bien na ba to ça makambo bien te mais en gros qui parolier la cop à l'art na Congo moni na musique ya Congo ko za parolier eza cop mo eza mo bongo eza cop à l'art de ndeni izo so mutu na yo koma banzembo zo la laté allez eza la cop à l'art c'est-à-dire que les paroliers sont mal rémunérés par ba musiciens moni ba musiciens bazwa ba chaka derrière que ya ebana ya za danger parce que moni ebandele bebsaka nyonso tokuta derrière ba vena biso ya ba parolier ba kenda na ba porte ba musiciens ko toquer ko bondela pour tekele nzembo. Déjà au PC da image qui est supérieur à ultra likolo que yo po PC loko oyo ko sala yé bien faut bondele susu. Et ça déjà l'esprit wana o moni ça ndele lo mona pe koma pe boye pe que parolier au côté kapenzembo ba pesi mbongo te. Oui parce que moni ndé toté kanzembo ndé monte na toté ka téléphone même soké na ko mo sombi téléphone na o pampa dona dono zumbongo OK chez yo. Ils ndé monte nzembo za était comme en écoute moni. C'est-à-dire qu'on peut s'en chanson lelo lobby pas aucun bien té on sous pas qu'on mabé lobby aucun vrai c'est-à-dire que nzembo za la au pesi mutu akena ngwata 1 ou 2 semaines ayoki vraiment soka sepel na banzembo abengi bokati balé mais ce que place problème juste meilleur yango wana problème comme wana parce que tango comme ce quoi benga yo comme isko ba gauche droite auto moni funa benga no boss na Ismaël Sindani funa benga no boss na Doni Isma Sindani somo donc il funa benga grand prêtre assumir grâce à mutombo na mikili mère à caprice na petit na Chris donc comme rabongo comme rasiko parole comme le roi mongamba ya loko ne moko mais banzembo tunga zo mona banzembo tuyo pesa Fabrice banzembo wana nyonso pesa banzembo nyonso beta et pesa bien et bon après eloni sala ki pena yona Fabrice boko mabenda tika lelo to komo yo ka Rodrigue akendane na contre maître Rodrigue kuna komane moto ya nani ya duplique pour nani te na ramuta mutu te bandakala ya batu tunga za parolier à la base mais na biki isa que par rapport à neto kola nazaka muta Fabrice tembo ibra naza muta ibra to peut-être na koma contre maître nazala dia muta ibrato depuis makambo banda na bina muta ba Thierry Mugler naza muta ba Strong naza muta ba Jai naza muta ba Yasser bada batu na biso to kola ensemble mais na lobi nde boye netinga ils en avaient na so fallait pour grand prêtre asa grand prêtre asa pe mundele na mambo so la pe que on nge ve wana na so bokutene je vous jure na ebte so parole muso ko contredire mais so bokutene bo saline makambo ya musique ozonga pena chio na parler zo seka yon nazongi mwa mukiko ta fali pour pandengo lobby ata fali pour papa komi ya lelo ya mundele to fali pour para bandaki ka ya kash ya kala po fali pour pa lelo olingane nyongo te ya kala ndela musa tikala ba nyongo te atikana nyongo te nga bi fala tikana nyongo te na bike vrai mutu pona nga na musala oyo pona nga lelo boye na na sentiment musala po batuka ba fali baza boye vraiment kuvandi na vie na yo sentir que via zo aocha na place na yo bosali mamu kitoko bosali musique kitoko via foutio vrai apesio oyo lingaki omoni esiko kutu bongo te so kabelo pe na ba plan bani o sentir pe na ko zongi chez yo na sentiment ozo rier à part ye mutupe o nga n'estime que to salne cop a mundele et la déplique pomba nuance ngazo wa makamundengeza ya déplique pomba nuance ayagi awa to sali boulot sentir pe na que respect mutuel eza ba boss si boss sadilo na pesi moto kotaza si boss ti pena okuta na boss ni mo boye asoli na bien ngakutu pas déplique ba boss nende ba somi ba chanson chengai ba nzembo oyo akobimisa to oyo bima oyo zobeta te oyo no ebeti oyo kobima ona ebibilo ono zala bien te ngavuma na pe mo mettre côté wana na moi dire ya don na ngavuma na moi dire côté wana mais sauf que déplique tout ça musala bien et ça sur na Ibrator on a grandi ensemble na bisio moi sentir que tout ça les cop na biti moni prise tikano ba o bo libérer nga sima ça non disque habité té wa mutu za makamna yo za ba projet na yo za batu na yo zwa par na o lingi photo ça ndeni photo sable libérer nga kitoko carré kitoko
siko ya Fabrice koma boyende ni benda tika simba ko simba boete sala boete zaki ne popo to ba ko vraiment na Fabrice et ça biso passe ndongo tika Fabrice okoma noka donc bongo kombo kota batu misusu et ça peut quand même ça la ba fan ya Fabrice passe et ça la dit à quoi ka ba nyonga ngwana. Bon ne aloba ine bande qui parole ça tellement ko parler te ngana vivre pe pona ba qui parole pété. Moi franchement noko ça te na vivre nga pe vraiment pona banzembo te. Pour ceux qui ont banzembo kaki na ona elo musindi sina silika mabe. Ya ni na sa ba acts mo boye pe na ba télé nga mona fi na Eldorado le na TV via zolela ba melie banzembo. Nga fi na kabose bulembi alega wana pa oloba pe na TV onde mutu bien. C'était na venturier amelanga nzembo kabose. Tika boye kabose. Oh. Amelanga nzembo apesa mbongo te. Karel Issa Mobali aebi. Hervé Kabambache congolais, Chimalebo, baebi. Mais yo za respect franchement za respect. Et puis comment na komi pa na place na yo na vandi na zo koma banzembo donc na mutu e soir abino mais suka na ngobi ke ba mitema mabeso bo sa bongo jour ya on bengele maître yo d'Al-Qaïda. Oh Al-Qaïda pour ça de beta ka aussi. Ouais. So petite sœur na nga Cynthia Mutombo za ki nga fâché mabe. Bon on les a combien la foot à ta kabosi là musuka boso ko foot on est belé esprit na ngoza nini ngola ça que ba musicien ba ndeni les rozwanze mo ba na temps tu vois il a le temps monyo ye beaucoup tani yembi au péché banzembo il est content mon a aux danger banzembo no vraiment moni yaka jobo ina libéré yo ce jour wana sko ya ranet ngana na mona matete siko yele wana makila ba ye di ba makila ba te belé tete ngaku to mamwana te mais sauf que l'air wana ya vanda anova na ipen betasco calcul faut le matete ti ipen futi ba transport no so 2 so 3 transport de l'air on matete victoire sondeni no komi kuna après anete mais mta bengsa kio omoni c'est ça. Na pesi Félix Oazé quoi raison parce que comment na peut chanter pas comme ne ko yemba po atikale mambo koma do bo su sabino no mtu le lo vraiment so totali ngaza na posa no otangina no ba komba ba do banzembo oyo pesa Fabrice on a bike so na yoke on a ba ko beta oyo pesa. Bon Fabrice to sane banzembo ebele Fabrice aza na carrière na ye. Mais ouais Fabrice aza yon a aza master nanga moni on a grandi ensemble pe. Sauf que bon, il y a comme un star à l'Ekabiso. T'es à l'Ekabinoté, à l'Ekabinoté. T'es bon baloba. Ah, t'es mutaleki mutaza nzambe. Ah, bon baloba bon. Qui a l'Ekibino, moni y a un succès pour l'Ekabino. Na évité à ça là, mais du moins, ngai na travaillé na vie ingénieur motu quand on a passé poisson d'avril. Papa longola ka jamais chapeau na ye. Liboso ba. Si moi na le lango ya fali wana au junior ayemba. Si. Yum to pesa ye. Ouais. Aboanga pe Rodrigue dit intelligent. Oh non. Anzembo wana vraiment formidable. Wow. Donc Christelle Kinda la femme. Aebi donc nzembo wana. Te oza mwa maelo ebi ko za mwa maelo. Ouais na yo kanebi no bolo net ndi lobi boye. Oza pena sage. Na omiso beti boye. Te oza maelo. Ouais. Continue. Donc c'est-à-dire que na sana ye. Mon ki mamu kenda très bien. Fabregas tant alongo wenge siko pour travailler une chanson mon salut. Lokuta e koti moibaza pembeni. Api aussi on tu travailler salut après nzi mon pesa wana. Welela moto ya maladie na place bembe. C'est moi Rodriguez Kadima. Soit tout ça va cop banini après et go ya l'air ya nzemo msu ya kinini to comme ce qu'on a je pense. Je pense ce qu'on a opesa e longola ngai pasi lokola mosapi e longola kamoto kina mbunzu na opesa nzemo wana na opesa susu atakutu bolingo pe nyokolaka soki na sopi mai na se yokomi ke na lokota refrain ezalaka magasi mobale ko na leza mozi na bambata te o ouais wana nyonso wana mbongo te bon nanu sala nanu sona yoki après na pesi. Bon, ngapé na l'un des rares paroliers na sengara vraiment bon mingi te pona banzembo pour ça œuvre d'esprit. Ils rappellent na prité na ebité soki opesa nga combien pour nzembo na mais ça ezo pesa bato kimia on a droit. Ya na lobby mais siko comme randeni tombo soli na artiste. Artiste c'est quoi zo mona ke yo za pire. Ah, ki master siko ya obo santé ke na ki master na ye para na muna dok na mikili.
ye pe amso aza na ba palavre aza na ba car bani aza na ba fan aza na makambo na ye oyo ezo avantage ye parce que aolinga yo otyaka kaka boza ba master tu vois yango place mosala ebebaka yango moniki ngai na Fabrice tobeba na lere elingi ekoma siko professionnel ekomi sikoyo ke pesaka nga sikoyo mbongo banzembo ocomprendre à ce moment là sikoyo bato na biso basongi kaka namoni monde ya musique yaka basongi bakomobenga ye omoni Fabrice Rodrigue aoloba yo oza faux master omoni yo omelaki banzembo omoni yo ozo exploite ye patati patata kutu tomonaka saki video moko boye mbaki eloko ya Robinho ya Chananu boye apesi tendance kuna baexplike bamakambo boye eza bafaux débat après ye siko abiki Rodrigue vraiment moni totika cop tosala su banzembo te mpona moni ozoloba trop etc moni banzembo wana msusu mpe so moko oyembaki yango ninga esa succès te oyebika nde bamisie baloba na biso yango wana moni totika bon natali siko na bia joyo mswa obuleke na kaka effort mais bon en tout cas na meki convaincre mais na moni tosi comprendre te totika tosaka su cop te ya banzembo na moni pe bakomo bina na bango bakomo sana mo basebene c'est bon banda yo tika bakomo bina na bango kaka te ndaka likole ningala soki ndeni bakomo na bato basebene ah ouais pour moi bato barumba te ouais Zumbe Ricardo Bogar na moni asaba video azobina mutu nanga Gino de Ngwanzo abi azo akomo baye musique yango Gino de Ngwanzo abi trop de danse banini akomo zela pe banzembo banini bon. Merci beaucoup. Nabi que ça lui plaisir. Na casquette honnête moto pamba de piche congolaise héritier envoie-moi déjà na moni bongo Ali Matondo le bijoutier na moni bongo ya Sele Manzombi yokutu ya nanga na zongela pamba na pesi mbote na ya Willy Mushini Côte Montiel balobi mikolo no benge David Beckham parce que zo beta makasi ya boti masigali ta o mema bon kalikolo ya Willy Mushini apo Firenze le parfait de bonne odeur depuis Paris bientôt là tous en a bon déjà awa na Angola donc boza la bango tu ba Jani ba la Duchesse ba Sonia kala mingi te ba déjà awa na Angola. Rodrigue question na ngeza boye lelo vraiment n'habite so za la peine à vous za la peine na pension on a que lobby pe Rodrigue comme le rôle la ve faire soiser quoi otiki kokoma okomi koyemba po bazo nyokola yo te ba o bazo nyokola nga baza grâce à Soumini grâce à Mutombo ba o ba nyokola nga baza o ba nyokolo te lora ndeti ibota o nyokolo te depuis o nyokolo te boneti donc king du manti virus zezeze nga tika na yo tika na makambo mais nga atalaki nazana ngona nzoto moni makambo na force ngo te na luka ngo te nazana ngona nzoto nabi kezanga bato le rôle ba président amso fallait popa comprendre expliquer que ezanga bato le rôle ba déplique pomba néance ezanga bato le rôle ba ibrator contre maître ezanga bato le rôle ba vina nga ba junior motu quoi yana bato op ba respecter pe cop ba pe sanga pe courage yo continuer au salon baza effectivement ça pe na ba o ba décourager nga le rôle ba kabosé le rôle ba ouais le rôle ba kabosé le rôle ba donc tu nze mon betata au futa ndeni ebeta ndeni songa na loba fort pour ne lo la nga ezala vraiment bongo ouais ebeta te Sonia wabenga ebi soki mutu azoloba pone loko ne so eza pene ye mikolo to ka bato bazo sieta a mais est-ce que zo penale am susu ndoko vanda pe boye problème mutu pa bossa la zo penale am susu téléphone na yo rappeler allo vie ka bosse ndé ni système on rappela ka ye to no lobela eti pour mutu pa za mutu ako bossa na pe na tika na ngai na mona ba etina te na tika na ngai o mona etina te ana betina te ngande émission ngalinga ka le place à boy ominga so kubika place à bonde bomanga donc ka bosse Rodrigue ko mona etina te ati ndeko tolo beto fule mabe via sila kala to beta masone boy na beti on ka poisa na mama boy ya kala yango na soli yango boy mais normalement ana betina te. OK Rodrigue le vraiment to moni otika Congo oya a en Angola to bi ke yo za mutu mo musique na biso nde bato yo komela ba musique ba nzembo wana bazala na Congo elo ni poussa oya Angola ana mona la musique on esala na biso ba journaliste na ba théâtre na ba musicien ezala le roi cimetière na bango ko Rodrigue ko oboma talent na on habite so a pezo kendeni po wana rolo ba oboma talent po so zaki na ba kini wana lingo zala mo Rodrigue ko mama bebele mais pourquoi elo ni poussa pena oya na Angola famille to yo mo sepela ndeni bon
nana makamna mo bope awa mais sauf que kin pe na kinda nga ngoso na sepeli na kinda nga eza kupona sa cop na kinda pe na kin na ki à l'aise na zongi pas l'aise mais nana awa parce que nana makamna mo pe na sala awa ona bikenga na viva kaka pona banzembo te justement yango pe esala rena na perdre esprit te moni nana ba projet na nga na ba calcul na nga na pe na makamna na sala awa yango moni evanta nga awa c'est ça. Bon lelo vraiment ce qui net là na benga ki na téléphone bisinga tu na studio za ki zo pour ba nzembo to zo pesa mutu nzembo te na pe na ba studio na bosaka pe na batu na bongsaka na za pe na banzembo na nga o nga mo pe fona za na studio na bongsayo na tout ça mon boye to pe na bat na msusu ba ba chouchou play baza to ça pe ba boulot mais na préféré ko travailler na mission loin d'être travailler kaka na mission kin na mission ko mo lelo vraiment so Fabrice habité Rodrigue pardon vraiment ngande na Monica randele tozo kele na bakobina basabatu banzoto bozo sape moi banzoto pasi Rodrigue na Monica to zongana pona yo vraiment bon ngaza mutu mona ape moi mystique na ape esprit na ape moi noko na ape na façon na nga ya moni la pe makambo moni na ina bongsa na rectifier loko ba to kansa kadima na Fabregas fo bazongana babeba na pété tukabwande na musala donc ivanda na ndenge nonga pena vana na c'est ça tukabwande na musala tuzape famille morote eza nango pété lo mozo tina bisoka photo za aneka na makasi makila matete ya te ya on a o na eza ngana bipe ba tomatete nyoso te na bi bababi ya mwanda papa lopango na bi ba trésor dia ba mobutu na bi maître liboda champion liboda na bi vie na nga les boss de tous les boss doni ngobana père a Messina Mercial ya mère na so Karim Bonzolo na yebi na yebi vie na nga Lucien Chongo wana na yebi mutanga Charline Disu na yebi Rodrigo Chaman wana batu na nga ya matete na yebi masa na nga Patrick Mputu Kinda père a Karina ya mère na biso Francisca Salvador batu na yebi bango wana sans maître Yuda Al-Qaïda na batu na nga ba TCC antimicrobe bien bali konga banzube batu na nga matete bango wana foka na zana Fabregas batu banika Fabregas po bazomona eza Fabregas za star eza boye nga na zwaka vi bongo te toyoka na tina musala totika bon baza batu babonga la biso batu to bonga te to sasko ba na ndenge na biso poto bonga. Merci beaucoup émission na biso pena to ko mako chité ko koma na suka ya émission na biso mona moni esali plaisir na sindani babizi masindani to mona pharmacie na kata mart wana ye moko isma umela vraiment esali plaisir na papa Midon Nestor Bijou Pongo Junior Midon Narlance Kankou Rosette Midon wana bayana ngatu ba masa na nganyo so ya gombe no bana ifasi kitu na pesi bino vraiment mbote place boza et mbote na Pasteur Moïse Imbi et la réserve de l'Éternel Pasteur Nanga. Donc rien à dire, apôtre Pierre Bala. Donc où mais là vraiment le basuka kabose na ebité songano to solo na suka pour la PV nanga. Ce qui bon on combien na foutre la kabose poyo. O longo la maka kabose la problème eh o longo li maka kabose longo mona problème na bi ko solo na suka pour la caméra bo ça moi soni. Na suka obi singa prix. Mabe. Bon ce qu'on a la chance na de année na biso na ibandana so na de na ba doningo bana les boss na ba Guilhem Mondo Pentacle donc bon ngalo sa na posate te na de na ba Kaluji de Santo les boss na de na ba Tison Bonzolo en Allemagne na ba Merveille Bonzolo na zana na batu na ba Declin Lopili ba Fabrice Libo na batu na faut ça le roi JB faut ça le roi Kofi la ratinda qui est JB la ratinda qui Sankara qui ko senga mbongo wana pa Kofi do tindanga na ke senga mbongo wana pa nani. Oui, ceux qui ont volonté de payer au monde, après si aux unes on pour le micro la tindi Naomi Mido pano kabo se pesa mbongo. Te Patrick le fega so ba na tika la nga ba feka ba pexinga ba Karel Isababi tikela bango et puis vient nga DJ Fondé asinga petit na moni ba émission sali na mono sali no faute na mono po fingi no motuteur réclamer no ka ba droit na yo babi Fabrice dako mo kebisa okeba kimba banzoi na nga ba kokanga yo te jamais Fabrice sala mama na te Fabrice ebine pété ke na lo ba makambo na zolo ba nga pe na yete nga ya na premier mot bu to comprendre nga te nga na défendre ba parolier bas à respecter pas ba musicien et les autres comprennent je veux que parolier à vivre pe na musala na ye je veux que Lelo parolier à couper car à couper palin à bala moi si à ça makamuna ye kaka na banzembo est-ce que na kala ba veut faire l'explosion ka ba se retrouver la makambo là azaki parolier azaki mo camion ya on a lobby que ba veut Félix ba veut Rambo ba veut na so ba redi ya Messi
bakoma ba musicien chance pour na bango te simba sans compter ba o simba te pour na kasimaka mbot eza cop mon boy ki bango ba musicien ba onde ba timba fort ba parole ce ko ba 12 coups ba yuma bo pesa bango ba zwa kablo mo ndengwana donc ngana ba dédicace ke na yo na bato ayo o balingaka yo ba mbote na bato botala. Ouais, na pesi mbote vraiment na Gloria Monzo, na pesi mbote na Sandra Krishina Mbombo Google. Voilà, na pesi mbote na batunanga tout ya Luanda, na pesi mbote na W Kula les grands ganga, masananga Patrick Mpoto Kinda, masananga Patrick Le Vegas, Don King Doom Antivirus, Patrick Manyanga 3x5, il na bossa na gete kotaza. Et puis Venangaï Cardozo, Bush Bill Gates, Jojo Kisonga Zedou, Zizou Zidane Globe Terrestre, Moutounanga. Et puis Batoutou, Balinganga Tro, Maître Zemanga, Batunanga Tout, Charline Deso, Otou Baebinga, Moni Narobo Sanape, Batum Soussou, Karel Parfaite, Banini Dongi. Batoutou Baebele, Bikara Torotanga Batouté. Bao Bazara Baebike. Bazara Batunanga, Zumbe Ricardo Bogar. Ok, merci beaucoup. Namoni bongo sali plaisir. Na yemoro vie doyen balobi vie doyen mutumoro bien ya bongo na muzitu. Balobi ya bongo na muzitu vraiment na kati ya ba politique wana bazara vraiment na muzitu donc minga kolobeza te vie na doyen ou mais vraiment namoni bongo jina villa makote mi bale wana massa na jina villa vraiment donc ou mais là de Christian mi papa na Brandon ikane na Sarabino. Merci na mo boss. Merci na mon boss. Le Rafingindu avec Congo Promo neto kangima solo. Vezoro mabia là. Non, il y a déjà baloba trop na ba site wana. Na ba page no wana ngamo no yo kanga makambo. No zongela. Talaka lelo. Na ki na yemoko messieurs les paroliers hein. To teti lisango na niveau moko 0 donc vieux doya oumela. Merci bongo na ebisa kimino déjà toujours kaka. So bo ratengai na RTVS 1 boye awa na Congo Promo na zawana po na bino donc na zawana po na batu nyonso na bokasite bongo ya ba na RTVS na bokasite bongo ya yemoko PDG Muzitu yemoko zawana po na encadrer baza bongo na monsieur doyen balobi to zawana vraiment honorable Muzitu umela na ndengo pesinga espace wana ya RTVS 1 chaque jour bandomo na après émission na yebati émission na donc tozana bino ensemble avec décrit c'est mi papa na Brandon réalisateur nanga numéro nanga pena ye ezawana doso bo ratenga bo bengi réalisateur nanga tozawana pona bino nyonso na sepeli mingi botikala malamu biso na bino tokutani na numéro ya mibale na lela bino fort mon boss Rafingindu. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que c'est Nathalie Makoma, promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion awa. Et zaline kopé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.